bosunga biso bolukila biso esika bakokende kovanda na banzi soki binote nani mosusu excellence monsieur le président longonya monsieur le président na nyonso zali kosala pona mboka na biso kasi tosengi pe oyo kela biso mawa lokela famille na biso abri esika bakokende bata soki bakoti na barabara bana mosusu bakozala ba maibobo bana mibali basi mosusu bana basi na biso bakozala bashege bakozala bandumba tokozala tolembi pamba pona mboka na biso ngai nakoti na msala oyo nakoti na zana 16 ans lelo na zana 42 ans misala oyo bambula nyeso na sali pona msala oyo je vais regretter soki ke bo considérer biso ba policier te bo considérer famille na biso te na ko regretter mingi na ko regretter makasi na sengi bino bolimbisa ngai ezali ndenge ya discipline na zali kolobela bino pona yekoli discipline ya batambula matari na sengi na bino boyo kela biso mawa. L'avant-midi de ce jeudi, le maire de la ville de Goma a effectué une descente à la prison Munzenze. Objectif, annoncer aux occupants de ces lieux que dans 48 heures, ils doivent quitter et chercher où vivre avec leur famille, car la société qui construit la même prison à Saké est presque à la fin des travaux. Kapent Kamand Faustin. Parce que la société, il est Djenga, prison Munzenze pour Saké, les travaux sont presque pour mucho. Manake na wao il faut venir ma droit yabo en contrepartie wao wanajenga pour l'état sasa na wao il faut venir ma droit ya concession yenye bali bapangia. Alors depuis très longtemps bali niambiaka que il faut kwanza toka polepole mtafute nafasi nyingine ya kukana na mafamilia. Mais kwa siku ya leo tunaleta 48 heures samedi, mtu atafute fasi gani yake. Alors wale bata résister, la force reste à la main. Les occupants du camp Munzenze ont fait savoir aux maires policiers qu'ils n'ont nulle part où aller avec leur famille et plaident pour une solution de l'État à leur faveur. Kila mtu de compte finale ya bwana yake na ya benye bashaka kufa, kila mtu arudie kwao kwenye alitoka. Njonye shi tunaomba gouvernement yetu na general wetu wa polisi, na tunamwambia Papa Kisekedi na benzake bote ba député ya gouvernement ya Congo batupatie ba policier à Nord Kivu na ba veuve babapatie de compte finale. S'en a ainsi suivi des barricades de la route et des soulèvements de femmes et enfants habitant ces camps qui demandent à l'État de trouver une palliative à leurs problèmes. Oui, bonjour, Excellence, toutes les excellences, la Pesibino, le Sakonabino, le respect Nabino. Les Alingaï, commandant de Chine, Nazali na kati ya Zambawa, moi si Nangaï, Nabana Nangaï, Bazana kati ya Goma.
bamususu batiki famille bakena Beni Butembo batiki ba famille na bango na kati ya Kamunzenze. Maintenant lelo oyo gouvernement endimi ko chasser famille na biso toza na kati ya musika toza kubuka na kosala musala pona famille pona Congo pour famille na biso ba vivre lelo kala surface to komo melo famille na biso bakomi lokola ba réfugié na kati ya Goma eza malamu te ndenge naza na kati ya province oyo eza province na ngai te nazo sala musala na kosala musala na morale nini na kosala musala na morale nini au moment où moi si nangana bana na ngai se sont pourchassés na kati ya ka. Excellence monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, mon général Chirimwami, tous mes respects que je vous dois, m'a informé monsieur le maire de la ville Nord Kivu, Goma, mes respects mon colonel. Excellence monsieur le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, tous mes respects. Na toti bino makasi nazali mwana na bino eza kolela tala ndenge population basi na biso na bana bakomi koyenga na kati na barabara batiki bana bamususu batiki biloko pona koya ko réclamer droit na bango. Bien sûr ce qui ezali prison Munzenze ezali à l'état, on ne refuse pas kawana mobimba ya solo ke bazongiseli bateki yango ne bateki yango toboite ne boluki la famille na biso bakonzi boluki la biso bakonzi boluki la biso esika famille bakovanda soki bino te tokusuka wapi bakonzi na lele libino na kombo ya population nyonso ya basi na bana ya bas policier na basoda mususu bazana kati posunga biso boluki la biso esika bakokende kovanda na banzi soki bino te nani mususu. Excellence monsieur le président Longonya monsieur le président na nyonso zali kosala pona mboka na biso kasi tosengi pe oyo kela biso mawa lokela famille na biso abri esika ba okendo bata soki bakoti na balabala bana mususu bakozala ba maibobo bana mibali basi mususu bana basi na biso bakozala ba shege bakozala bandumba tokozala tolembi pamba pona mboka na biso ngai nakoti na msala oyo nakoti na zana 16 ans lelo na zana 42 ans misala oyo bambula nyeso na sali pona msala oyo je vais regretter soki ke bo considérer biso ba policier te bo considérer famille na biso te na ko regretter mingi na ko regretter makasi na sengi bino bolimbisa ngai ezali ndenge ya discipline na zali kolobela bino ona yekoli discipline ya batu ya mbula matari na sengi na bino oyo ke la biso mawa oyo ke la famille na biso mawa. Je vous remercie. Merci beaucoup Longonya monsieur le président. Beleza promotion de tuchobeta wanyama na toboto lingomba toinga sikoto ke place msusu na kibumba toke kaba na nevre kwa shebele na ba civil boko atokota musama soda toko mebele to bundele kolo talaga biso aboy testo beti banyama ana makasi mingi na Christian komandana nga Christian Kabongo lilali libebi te charge a promotion Guépard ye oyo ndebo mona gaboni ndenge nazabo na ochobeta banguna mingi na toki mingi amisimo bilamba na se reposer moi mukie au promotion Guépard to koboma pe to kolonga pona mboko oyo bisoka toujours yango wana boyo kango bien ti jeune ta na vraiment la imagination na bino ayo ko za ajini mais andimi ko servir mboka andimi ko servir na sota ajina bébé soda je vais nous boy vraiment quoi vraiment tout ça longo tout ça vraiment épelé vraiment pour tout ce moto bien ba on vraiment ba ticket la biso ba bien na biso bo bala degré be makasi
atoki vraiment kobeta bango boye lobi reclement ta ndenge babilona babilo mosusu vraiment eza wana basivi batelemi place wana bien place vraiment okeki mekoti bazongi vraiment bazobilona bango bazongisango mais pourquoi pas bino bao batikali vraiment na vie civile pourquoi pas bino boya boya commandant Christian K de Grand Terminator Bilali Vebite abenga bino boya to servi mboka taraja soda facha senga ne biso to bundala mboka to beta banyama na soyi babengani biso na mboka na biso to kokoma banani boya to bunda mokolo bao basana sima bo banga bango te ba mukeleshi babengani bango kuna pa banini banyama wana ango bakimi vima biso basoda bazali parce que toujours déjà ma partie mobo kuna vima kotaki kumana no mobo ibina ba tuna biso musubaza oui bien je vous aime tous. Venez tous nombreux servir notre nation pour être libérés la écoyate. On a Gepa, tokoboma tokolonga pona mboko. Promotion Gepa, neto so boyi bien promotion Gepa. Oui, eza promotion Gepa. Oh libération Moïse alobaki biso. Toujours basoda Fati Beton. Wana vraiment ba steke bon, la habité mais boya ka to servir nation na biso. Je vous aime tous, bye.